entraîneur oyo bazoela kibiso o excusez nga toza ba congolais to ba zéro ba benga biso na à l'étranger ba zéro toza ba congolais te congolais c'est Congo de Brazzaville biso ba zéro toza ba sendi ba complexé. Est-ce que on dit pendant que l'époque pendant Mobutu na époque Ibenge équipe le quoi oyo marocain bakoki ko gagner biso aller retour asali mabe na maloba ya lobaki soki président azali makasi ya idi aza mutu moko azo mérité boloko. Premièrement coach na biso lobaka lingala te asa na problème de communication na ba joueur mu edingwe biso to ba congolais edingwe asa na raisonner quelque part mais ba jara ba maloba wana a déclaré que sali biso vraiment passe mutu aboya mbongo na mukili azate ozolanda batika koko sabiso ki arbitre wana azaka incorruptible mutabo ya mbongo azalaka te quelque part azape na raison makambo ya edi wana pinanga na olanda ngote puisque ba edi ba bi ba cop na ba basalaka na ba kontina bango wana etalinga ite to regretter vraiment ne pona ngabwe muto wangai na bité soki na ko sepela na muto wa edingo parce que bomine mboka mas Congoli solo. J'espère que match à lobby est un match nalandaka match mingi. J'aime le football. Mais lobby to police na monaka ngo za nango normal parce que ton alandaki match ya Real contre Paris a gagné qui 3-1 non mais tangu Real a kena kobeta na Barcelone bazui 4-0 et ça football. Donc ça nango kaka teko parce que ba joueur oui c'est normal. Lobby biso no toile dessus. Ba joueur ba la qui trop lourd. Et puis attaque là qui vraiment mabe, milieu aussi également na défense. Mais en tout cas Topola qui défaite Tozongi, c'est normal. Mais à ce qui concerne pona ya edi bon. Je ne crois pas que ça pona imaloba nende Topolinga na numéro te. Na nimi na ngate. Congoli solo. Premièrement match à lobby Topoli yango pona les erreurs de coaching. Premièrement, coach n'a pas le baralinga la terre. Ça a un problème de communication na ba joueur. Or, les camunions sont les gars à l'intermédiaire et à Moutou. Soit ba modifier kango, soit ba zang sara quelque chose. Entraîneur a la premièrement crise de communication na ba joueur naie. Deuxièmement, coaching na peut tout le monde qui est un peu trop lent. Yango wana. A me peut qu'on revoir. Pour un problème il y a dit toza ba bantu fétichisme tambola na balle les amours européens ba valeur o sengeli ba associer na balle au-delà de technique au-delà de talent au-delà d'expérience il fallait pas associer ba considérer pe bango pour ça fait partie ya ba valeur culturelle na biso non seulement congolais mais africain quelque part azape na raison Congoli solo suite ezana nous causer par rapport ya coaching et entraîneur. Coaching entraîneur na biso vraiment entraîneur en communication on a problème en communication depuis arrivé naï donc maramozo les gars intermédiaire il y a Joël Daouda donc niveau maramozo qui est là coaching ya ba joueur coaching ya entraîneur donc communication na ba joueur ils a vraiment pénaté né dans nos années ba joueur na coach Ibenge parce que Ibenge est entraîneur mo boa qui congolais en communication puis pe ayebi pe ba joueur coaching suite il y a des faits de ce lobby dans premièrement coaching na changement. Et en plus, je suis un Congolais. Je suis un raisonner quelque part. Mais je a déclaré que ça vraiment passe. Ça vraiment passe. Pour ça, les Congolais. Quelque soit a déclaré que ça c'est un dans le donc ça a soit récompense c'est un problème ti a raisonner place mais à maudire mboko na yo maudire makila na ti na ba point au même biso pendant la presse il y a malédiction il y a yo équipe nationale kolongo équipe nationale ça passe il y a mutu moko te ça peut pas ça ba joueur on a te mais ça passe en nation mbim donc tout ça vraiment to regretter vraiment ne pona ngabwe mutu wangai na bité soki na ko sepela na mutu wa edingo parce que bomine mboka maso ezaka pona yende bongangano asala ki équipe nationale elongwe donc ya bomine RDC mobimba Congoli solo problème ya lobby ezalaki ya kopoleza nini irresponsabilité na ya mboka d'abord na koloba match ezalaka aller pe comme retour ndenge bale betamaka mutu aboyaka mbongo na mokili azate ozolanda batika koko sabiso ki arbitre wana azaka incorruptible mutu aboya mbongo azalaka te puisque ba français ba bi l'argent perd l'argent
ozo comprendre toperdaki match aka awa epa na biso moko si tozalaki na besoin toke mondial toyenga tokenda parti awa on pouvait négocier avec cet arbitre awa na nyonso oyo azalaki nango besoin etant que Congo toyokaka toza pays les plus riches bayenga bapesa ya oboya te puisque biso nde toyambaki ye toza na 1000 facilité ya kosola na ye personne akoempêche biso sola na ye te donc kopula na biso eza nani irresponsabilité ya mboka ya balider na biso il faut comprendre tâche na bango ntango tokendeki kuna ezalaki kaka match moko ya comme présence puisque bamarocain il y a un ami na poto yebisinga bi bamarocain tozala na bango na Europe awa na Afrique eza pays mo ekokani na bamarocain na corruption te baza makasi tokoka match ya kuna te et de deux entraîneur oyo bazoelaki biso o excusez nga toza ba congolais to ba zéro ba benga biso na à l'étranger ba zéro toza ba congolais te congolais c'est Congo de Brazzaville biso ba zéro toza ba senji ba complexé entraîneur wana $50,000 azozwa ya ofele terme mbongo ane bongi pona ba étranger baliaka na bango ba contribution population te yango ba pesa kiye ayebi eloko ata mukete match aller na pesa classement abeti ici 3 médiateurs aucun meneur de jeu na kati ya match est-ce que bataka ba ko marquer puisque Mpoku avandi wana Gali Kakuta avandi Kebano avandi rôle nini abetaki 3 médiateurs na kati ya match wana et puis na axe central Chris Mavinga azali kolo Chancel Mbemba na Tisserand nde batu babetaka tielaki biso limbombe pona nini pona Moulayi na Gabari ou bien eza match na yaki po éliminer biso. En tout cas vima toza désolé tozongi na Maroc même classement azobeta kokanga biso tokende kuna po tobeta to chabi yo ozokanga est-ce que ozo mener ou bien ozopula hein nde eloko malo eloko to perdaki match yango wana il faut bandima yango ya edi makambo ya edi wana penanga na Holanda ngote puisque ba ya edi ba bi ba cop na ba salaka na ba continue bango wana italinga ite Congoli solo ya edi azali nganga ya edi azali mutu ya milimo asali mabe na maloba ya lobaki soki président azali makasi ya edi aza mutu moko azo mériter boloko parce que ya edi maloba na ya lobaki e contribuer mabe moko na équipe na biso pona makambo ya entraîneur bien makambo équipe ndenge grand frère nga tu ko loba liboso wa mboka ese kufa na ngonde bango mo baloba parce que tozaki na 1000 possibilités ya ko convaincre arbitre na awa o bango kuna basali ba convaincre arbitre parce que soki congolais simbi bale muokia ba arbitre soki marocain simbi bale ba ko arbitrete nyonso neza ba corrompre do ba corrompre arbitre et senga ki pe biso il faut to sala ngo aloka to sala ki yango awa te alors yango to échouer pona ya edi a mérité bena boloko ya makasi a décevoir biso Congoli solo na maloba vie di na obakisaka muke ya edi aza supportif ya edi aza congolais bon comme te azomona ke état que supportif ba joueur oyo bazozwa mbongo ebele ye azozwa yango te epe esepelisa motema na ye te aosepela te état que supportif so totali bakatiere ya ba États-Unis soki etala même bandako na bango babien na bango baza bien mais ya edi aza supportif ya Congo epoka Mobutu tobetela vie edi maboko asepelisa biso mais tongo lelo sola muki sotali vie edi o regretter ta que supportif ya congolais ondima te ke aza supportif na tongo lelo il faut epesa epe mutema mabe po peuple congolais batala pe basunga epe na musala pasala na Congo tobengaka champion du Congo pona nini tobengaka vie di champion du Congo pona nini pos ndenga bano sepelisa biso ba comprendre bon ya zanzambe te vie di ya zanzambe te aza congolais ya ko modire mboka te ata mukete Congoli solo na oloba attaque congolais puisque tobotama na mboka oyo tango tobotami na mboka oyo tobotami na souffrance
mpona nini biso mpe tokola kaka na souffrance bato baza penda bakongole baokamba mboka oyo atake bango bakongole biso bakongole bakokanisa pasi na biso bakongole te oyo toyoka ke ya chaque jour kolela nzala na mboka souffrance na mboka circulation na mboka mbongo eza te makambo ya Yedingwe nga na kopesa Yedingwe sentiment na te selo ye ezanga te mais selo ye ndenge alobaki nga na ko contredire maloba na te ya alobaki ke tokoke nete ekokisami ndenge alobaki mais mpo na nga na ndenge alobi mabe puisque eza mboka na nga na ye il faut koloba mpe malamu mpo na mboka Congoli solo omoni makambo ete football na biso eza problème te kopola eza likambo ya nzambe Edingwe aloba ye mpe aza nzambe te aza mpe moto bon mwasi na mobali mpe baswanaka ntango mosusu mpe omoni mpe okobondela mpe mwasi na yo biso bakongole na ibenge toswana te eske ondimi mpenza ke nepoke mpenza mobutu na epoka ibenge ekipe lokwa oyo marocain bakoki kogaye biso aller retour epuis na malipo ba 4 bien 1 Maroc mpenza na ekipe na sera ibenge Maroc atika kogaye mpenza ya DC 4-1 mpo na nini bakoki kozongisa ibenge te azonga na ekipe nationale ata kopola na biso topolai na ibenge mais oyo te ekipe eke kokufa basa mpenza bie mpo biso na ibenge toswani te maloba Edingwe wana biso totiango kaka te mpo ye aza nzambe te ata alobi ape congolais ata alobi aza mpe supporter mpe ya congolais mais ya ye mna ototia mais kotingi nanu nde entraîneur eza mabe bazongisa ibenge ou bien baluka entraîneur moko ya bien parce que faux entraîneur Congoli solo mpo na ngai maloba wana eza na impact te parce que Edingwe dans na mboka oyo bavita bazobeta baorate bafina ba Ligue des Champions awa totikaki komona Edingwe asali eloko te sikoyo tomona kaka alobi bongo nde wana eza bakope soki bakoma soki aza alingi mbongo alobi boye mpo ayebi ke Kongo awa soki olobi kaka liloba boye bazwi mbongo bapesi yo makambo ya Edingwe eza oyo na impact moko te eza kaka classement ya arbitre ya entraîneur na biso pardon asali classement mabe asali classement mabe yango wana topoli mais toluka toloba makambo ya Edingwe te Edingwe aza nzambe te Edingwe asa apesa Kongo bakupe ebele te de kupe tozwaka eza Edingwe moto apesa biso eza bongo te mais ngai mpo na ngai nazoloba boye football eza préparation yango tolongwe tomoni mpe Côte d'Ivoire balongwaki Burkina Faso balongwaki mais sikoyo tomona bango baobeta bamatch amical bamettre amiko na France Burundi baobeta bamatch amical na pays oyo eza Europe eza qualifié na mondial bino baobeta bopréparé barrage ya du monde bokebeta na bapyramide baclub ya baegypte banini après lelo oyo boya oluka victoire c'est ça normal Congoli solo